Oyoki kuna te. Ni. Oyoki ngefa te. Avec une Kofi Mbrière, Kofi Mbrière vient à Nani. Ma prophète a le respect zate. Denis laisse à l'équier. Musika. Ça m'a mis ma pasteur Mike Kalamba il va l'équier. Oh bon oh. À niveau Mike Kalamba. Mais soit c'est le Mike Kalamba au salon. Jamais. Azon na bena aya bena a asa ko adimna Kofi. Neta dimne Kofi. A ma ta pa woso. Ke pa woso. Onge falo ba ino papa osaleki Kofi na Robina yo kana. Monde Kofi bina ngami mobala bina bongo. Mobala bina ngane ngwana. Kare se trop ko lo bate. E bina le musheza ya basi lo mide. Na Robina nini? Ayeka ko lo papa ya mabina mibale. Mabina nini? On a raison hein. Et ala mabina nini na nini? Eza mabina loketo na Robina ko bouger na Robina ya sur place. Mabina nini? Vous avez raison. Il y a l'enquête on est à Bassi hein. Peut-être les gars content non. Mais viens nabi ya beta loko na. Confier. Papa mbazara suite. Son nom via Kenda. Bon, via Kufa. Banze mbona ya banze ba sape, banze ba kitokologie. Kitokologie. Qu'est-ce que votre titre album na na yebi déjà. Yebi déjà. Nalati bilamba kitoko, Jayalati Gucci, Yalati Kari, Yalati Yoji, Yalati Gucci Nanzoto, Yebilangi kitoko Nanzoto, Boloke Bango, Wa, Tobina kitoko, 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 kitokologie, Elangi logie, Africa yo va tous danser, Africa logie. Ngefa, pire petit, donc. Ngefa la petite na. Comme petite. À côté de la boussole comme petit. On continue la boussole. Ngefa petit na biso. On continue la boussole internet. Tout le monde profite, tout le monde. Tout le monde ngala njora. Ah boussole balé. Tout le monde profite. Tout le monde est biso. Tout le monde sakana biso. OK, mais continue lo yenge na ye. Ah? Ke bayokana ki? Bayokana ki hein? Qu'est-ce to sola. Briefing. To sola to le kabo. Avant to banda. To take Kofi. To take Kofi. Bayaki, to take Kofi. Il faut bloquer quel na WhatsApp. Laisse na bloquer qui? Bloquer déjà. Bloquer quelqu'un de faut bloquer pena. Si na Facebook. A romona ngate. A mbona ote. A mona beme. 2021 que nous relais là. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité de l'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. Très heureux de vous savoir, très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Merci mon patron de la nation, Tonton Manamanga Pichou, Boss Lady, merci. Et puis Franklin Martial à la grande équipe de Clébois.com, Steve Labeke derrière la caméra. Merci pour de belles images. Et en tout cas, je vais recevoir un artiste musicien, Saper. Je l'avais reçu la fois passée. En tout cas, c'est pas l'émission Anna, Prince Bakali Yambela Bisso pour la deuxième fois. Akomaki kin lobby, lelo na oyambela binoye. Il s'agit de Jean Muzenga, grand sapeur musicien, pas trop crédible. Lelo to solane mambe belé, mais surprise pe et kozala. Merci à toi, Papi Sapo, chef de ville. Grand prêtre Papi Sapo, chef de ville, la Katia François, Boni Boni Basangoya, les très nécessaires, les plus puissants. Laskoni Mbunza, merci à toi. Merci à Willy Moucheni Kodamboka. Vienanga, merci à Marie-Hélène, patronne à MHLMB. Tous à la venue sous l'école Saint-Michel, c'était à Baoba. MHLMB et Zawana Bandal, Sinkin et puis Willery en face à Stade des Martyrs. Merci à Yago Mascot, ingénieur des banques, notier congolais, français, américain, triple nationalité. Et merci à toi, Wabalala, King of Fizi. Na kati ya poto ya Nairobi wana auta États-Unis azana poto ya Kenya. Wabalala King of Fizi.
papa na Raïs na Raïssa Kikoko. Merci à toi et merci à toi encore une fois de plus Jean Zola Boss, Yaouli Pensien et les bailleurs des fonds champions Adol. Comme je l'ai dit, je reçois Jean Mouzenga, sa père crédible et patron. Bonjour Jean Mouzenga. Bonjour Prince Bakali. Bon séjour à Kinshasa. Toujours, Kitorologie, Babi Mikolo Ezoya. Toza Mboka na biso moko photoko misango. Mboka Mikolo Babaka elobele ko maka moko. Kitorologie, makambologie, affairologie, tout est comme on a logie. De kitokologie, makambologie. Makambologie, kishassalogie, kisinjoralogie, Prince Bakalogie. Prince Bakalogie. Idéologie. Ok, idéologie. Ouais. Ok. Donc affaire il y a mutunde toko ta affaire à mutu parce que toko ta na makamia. Il y a globalisation na mondialisation. Toko mondialiser mon na makamia kitokologie. Parce que babi idéologie. Et affaire il y a développement. Ok. Donc toko développer musique, mentalité, peu physique à mutu congolais. Tout évoluer. On a un concept oyenango. Concept na yango ya sika. Mais sinon très bien habillé. Baby babutso pina na lelo mabe. Babi tu regardes le ya Karl Gafael Maga Koufa paix à son âme. Toza toujours un grand styliste ya monde. Malgré toza toujours inspiré design naé maram naé donc tu regardes tozo on expliquer na ndinga likolo pour na monde ba Louis Vuitton manette zana. Louis Vuitton, quoi, Yves Saint Laurent, pardon. Yves Saint Laurent. On a sali confusion à Louis Vuitton. Yves Saint Laurent, grand, il y a design dans la France à respecter. Toujours. iPhone, il y a Kilelo. Il y a Kilelo. Oh, 12, hein? 12 Pro. Ok. Bon, on a coloqué Nani. Il y a Karl, toujours. Bon, on a coloqué toujours, il y a Karl. Tu regardes Karl. Karl. Donc, on a ma coloti likolo. Donc, on a Karl. Ok. Oh, tchatche, ma wate. Ouais, ça peut être trop cher. À moi, Nicolas tchatche. Bah, tchatche, on a magamunaye, mais il y a un magamunaye en fait. Ah, pour ça, teke, oh, azala, soga les gars tchatche, mais azana, mutuya naye. Mutuya naye, valable, ya osaganate, parce que Karl Gafael, akufi atikeli nyaoyo atikela nyaoyo bomengo atikela nyao bomengo otoka mundela kufi atikeli nyao bomengo atikela nyao bomengo ebila lelo mabe siko bomengo wana yo debi secret nango ngai bi secret nango na ba da décodation pour to bomengo Mubengaska kiss njoo sawa kiss njoo sawa kiss peace njoo etegala la quoi Keba. Vous avez un azan avec azan qui. Vraiment. D'attendre l'autre dimanche, bon dimanche ça va tout. Vraiment tout un match. L'autre match ne pas gagner. On a plaisir mon habité. Azan a plaisir mon habité. Yo linga match trop hein. Ma casse ngana mta football. Muzenga ndeni ko muturanga. Toujours kitokologie. Artiste. Donc na biso eloko na mbango apo. Bon, azo bimisa bombe. Mon papa mbazaka suite. Son envie akenda. Bon, via kufa. Banzembo wana ya banzemba ba sape, banzemba ba kitokologie. Kitokologie. Qu'est-ce que titre album na ye? Na yebi déjà. Yebi déjà. Vraiment. Na yebi déjà na ye. Joa la mieux informé hein. Et là toujours mobile. Allah tie Et puis beau hein. Jamusenga. Muzenga beau. Omoni makolo ndinga kena ngoti. Alors tu vas et la télémi hein. À Télémi. La télémi non? Ate au Télémi. Mobile télé. Mobile Télémi. Mobile télé. En tout cas nous sommes bravo na yena non. Asa sapeur musicien. Batbaza calme. Bayo kai. Faut que ça me toute chance. Très bien. Bayo kai. Boyo ka musale sami bakalinga na yoki. Ala. Oyoki déjà. Na yokate. Na zageda lobby. Voilà dans lobby. De temps à combien de Dans l'aéroport déjà Nazagina déjà. Vraiment ça plaisir à trop. En tout cas, Masaranga Mouzenga la Seigneur merci. Néono Kinshasa, en tout cas soyez les bienvenus vraiment. Toujours merci. Kinshasa mboka na yo, mboka Fati Béton. Mboka Fati. Mabela Fati. En tout cas Fati Béton. Béton. En tout cas vraiment na sepeli na idéologie na oena. Expliquez kitokologie
Macambologie. Macambologie. Kisinjoralogie. Kisinjoralogie. Bacalogie. Bacalogie. Il y a qui te quoi le Mwanza. Nini Mwanza. Comme une idéologie. Comme une idéologie. Ok. On a plaisir à Makassi. Na habité comme on a Pardon. Vraiment. C'est live. Déjà live. C'est bien Makassi. Mais tu as la mamba jamusenga to solango à long et à large qui sinjo comme ozawana. Oyoki kunate. Ni. Oyoki ngefate. Avec une confirme brière, n'a pas confirme brière vient yana nini. Ma prophète a le respect zate. Est-ce qu'il y a la prophète en opé? Bah tu vas bien ça la prophète. Église va toi compter rater. Bon deni to ebiete. Aïe ba ni pété. Bon jamusenga pa ebiete. Ba ebiete. Ngefa ça nous sommes na ken ebiete. Oh, nous sommes allés na ken boy. Na koka osili sangote. Aussi ça on est. Na kofi. Aussi ça on est. Aussi sangote. Omoni hein. Omoni souci na ye. Ngefa. Oh ebi ba ebiete. Baza prophète. Ngana mona ka kala na basiana ya Denis sa ofu. Ba basira ki Denis sa ofu le boy. Afula mapete. Ama wanga na ya Denis. Ama wanga na ya Denis. Denis sa leki. Musika. Sa mama minene na ba pasteur Mike Kalamba ba leki. À niveau Mike Kalamba. Émission c'est Mike Kalamba ko sala. Jamais. Ata ba berger junior. Berger junior ça te. Honorable. Honorable. Donc ngefa vraiment faut tika komba Kofi. Dans sala émission maman sala ezebele. Qui a battu le banzambe? Mon sala nzambe est pasteur. Eh bah bien pasteur, bah lobby au prophète. Et ta prophète à solo. T'es à l'okuta. So prophète à solo. Ako kabola batute. Azo nga pena aya pena a asa ko adimna Kofi. Neta dimna Kofi. Ama cha pa woso. Ke pa woso. Njoko bandi ba jeton. Ta musa so tena zika ba jeton. Musa so ni. So ni batanga makamna ote ba mamna ote. Longo musicien. Tika musique. Tika. Zalo ko papi texte to lo bate. Papi texte to lo bate. Asa so musique to lo belete. Bate be batika musique to lo basu bangote. Sa ko yalo ko bani artiste à danger. Ba sa ko to lo belate. So ko zaka na musique. Wa musicien ko musicien boye. To lo belayo. Ja musicien ba to découvrir yo. Jean to lo belayo. Quoi ça musicien? Yo ça musicien ça perd. Kitokologie nga pa bravo. Bravo. On se sent clip déjà. Clip ebe ta bakala mingi mais nazala muto animateur wa ko kanga. Kocha yego. G. C'est to kota la clip wa. Ngano kota kitokologie na zate. Obligé. To kota. Banda on a kina pour que ça on a poto. Après que poto. Jonathan yaka Jonathan. Opesa nano force ya. Yemta bwaki. Yeba la mikili to rakine. Kini, mais tu m'as donné Mikini. Ok, Abani d'abord faire entraînement à Kini. Toujours. Ah, là-ti, hein. Jonathan, bonjour. Ouais, Prince Bakalindo qui est mystérieux Tokin. Kitokologie toujours. Nazo biso kitokologie, linguologie, makasilogie, dégalogie. Donc rien à dire. Yo to boki na kitokologie. Nazo biso mabe na boki makasi kilelo. Est-ce que ebi ke ba Laskoni Mbunza na ba papi sapo ba la chef de ville ba la batechi ba ngaba yoka bulo to yoka yo nazo biso mabeza makasi to yoka yango na bango kitoko yalangi na nzoto wokolata bilamba kitoko nalati bilamba kitoko Jean yalati Gucci yalati Kari yalati Yoji yalati Gucci na nzoto yebilangi kitoko na nzoto boloke bango wa tobina kitoko kitokologie elangi Africa yo va tous danser Africalogie musique mabe nazo ebisa yo kango bozwa tambo yo ka kinilogie parilogie belgique Côte d'Ivoire logie, Londres logie. Donc nyonso na logie na logie parce que na logique na maele. Idéologie. Donc Mikolo suko bo se préparer pour tozoya na nguruta makolo babi cette fois-ci boko nguruta makolo. Peut-être le moment elo kwa. Nguruta makolo nguruta makolo akimama ine baba toke nguruta makolo nguruta makolo akimama ine langa yo kimama ine bon bato benelanga basokola raté oyebinde tu la porte pas hiver porte parfum j'ai des parfums la porte j'ai des parfums na biso porte parfum surtout mindele oh regarde mindele na noir
ya chanquette alors va loba na Suisse Banoir ya bawara. Abawara. Ba Congolais to bi mai ya. Ba mai. Ba Congolais to amkie. Quand le ba noir ya bawara. Ba noir ya bawara. Ba noir ba Congolais. Congolais ya propre. Alinga yo sola lipekate. Congolais. Ba mata kore ba samba. Meta ko. A taille vert. Ba Jean-Paul Weli de London. Obi ke langa mtoki mama ya. Elanga. Asa mashida yebi Pangusa. Asa maluta. Asa puluta. Pangusa. Eloko wana ekomi clip. Pangusa. Poto bimaka ma. Ya poto bakima kosukola maina toto bakoma pangusa toke alingi kosukola te pangusa ye mwana ya lingi maite pangusa toke nguruta makolo akima maile langa nguruta makolo toke nguruta makolo akima maile langa Kana lele mabe. Odi kaso munana Bicliton. Wawa, mobimba ya voix ya Billy yango. Oyoka njora la oreille musicale boy. Nazala ka tandule, tika na confit. Mala mona quartier la te. On nga sko no ka kitokologie ba ko tanga vraiment. Ekota yo. Po na ko mkeka ka. Ben so ni boma. Ki me fana yo kango vraiment. Des fois. Mais yoka krena ba bia kima mai ne langa sokola ka boy. Eza na basi muso ba congolaise. Pangusa. Ba se belé. ale bebele tisa yaki mama ye pangusa tala mwano yo sheri yaki mama ye Mimi babi yela poto a pangusa ka trop. Mimi. Pangusa ka. Yes, pangusa wapi? A pangusa wapi? Mingi za ko pangusa na set. Njora. Na sema Toi ne mission la se wapi? Abomo eko. Ya sa Na lobby na set. Pangusi kaka. Esili. Mimi apangusa ka fo. Mimi pangusa. Mimi. Betanga Mimi musana ko pangusa. ale mimi musala na ye ko pangusa maye pangusa mimi alingi mai ya pangusa kake pangusa toke nguruta makolo akima mai ne langa mimi nguruta makolo akima mai ne langa jamuza na loji le discipline Keto mabe na elele mabe. Des fois tu vas comprendre. Oui, musika obina babe. Musika bete no ko pa. Totoleka. mimi nguruta makolo jamuzenga nguruta makolo mimi akima mai ne langa toke nguruta makolo pangusa na se sheri pangusa na se toke ale mimi akima mai yakoma na ye ko pangusa ye pangusa Ebisha musenga abina oleka papa woso. Makasi. Papa osabi na bada saba. Onge fa olo ba ino papa osaleki kofi na obina yo kana. Monde ko fabi na mo bala bi na bongo. Mo bela bi na ngwana. Karese trop ko lobate. Ebine le musheza ya basi. Hotel na Centrafrique. Depuis mama misike bandamba liboso président centrafricain ya mamisa congolais. Ezalate. Yambi vier bitele bi concert qui toko lazo kutana premier ministre. Bon monde ko faire lati. Kofi. Tala. Ça s'appelle le seul musicien congolais ou qui en Afrique a coûté à Ghana président. Kofi. Attends ba Côte d'Ivoire wana. A coûté à président nyonso. Il est deux fois na ba roi. Na banan, na Afrique du Sud, na banan. Mon Kofi ça prêtre. Ngefa pire petit donc Ngefa la petit na. Comme petit. À côté na biso comme petit. Au côté na biso. Ngefa petit na biso. Au côté na biso internet. Tout le monde Kofi tout le monde. Tout le monde ngala njora. Ay biso mbale. Biso mi Tout le monde Kofi te. Tout le monde biso. Tout le monde sakana biso. OK na côté na lo yenge na ye. Ke bayokana ki qu'est-ce to sola briefing sola to le kabo to take kofi bayaki to take kofi yo faut bloquer ken na WhatsApp mais c'est bloquer qui bloquer qui déjà bloquer quelqu'un faut bloquer pena ti na Facebook akomona ngati ambona OK amona beme 2021 ken rolela tout roba na kana kofi te ya tout roba ya tout bon yo moni monter na ndia sangsa tout roba na jino liaki tout roba po avec qui on a kitoko bon ba niveau moko ba niveau monter même la classe même la mayele na makamu nyoso ya vie bongo même les locaux ya on jino liaki ba tinda ki ye aseki monsieur luka problème aseki mbalo mtake parquet te to banagane to bana ito ke na tina suka jino liako mona o le kake ba Frank Stemai
okilo sa émission Frank Stema ba sepelité hein ndako tumta manga pa Frank Stema ezali Chaka Kong oh ba konti ba sepela ite ba konti ba sepela te ngana ko leka émission ba Frank Stema te Frank Stema une émission na ye nanu alobela ba mise musuma abete ka kofi mais ya la ta kofi te amutu sote Frank Stema zo na amutu na biso te mais ça la émission na kofi Sopa kanga vina kisi. Via kenda kaka. Via kenda kaka. Mona jamu senga kamwe. Via mo poko kena sote. Balinga bisote. Tu veux comme la vie la petite journaliste. Parce que to boy tenga loba ki pour la benga Frank Stema. On jo na saka bona mona bato yo. Balinga viete. Frank Stema loba ibongo. Ba bongo. Non. Ya bongo te. Ya bongo te. Ya mona bato beno toto no pona wera. Toto no pe pona jibe. Toto no pe pona fabrica. Kasim ta yamba ki était journaliste né à moi si. Cherana. OK. Ava ya kimich. OK na ndenge ya chaîne. Akomo kima. Akomo banga tiabu. Parce que ma déjà ezala ba parquet. Banati le coller. Nati le coller. Akenat. Banani. Évidence. Nati le coller sila ka boye. Même si carrément sila. Kaye moko. Kofi so toucher ba to ba sila ka bonde to yela ka ba. Mais si ça aimé le quoi Kofi Azata? Ata muketi. Mais c'est pas toi linga mona tu quoi Kofi Azata? Voilà raison. Tout le monde a Kofi. Donc il faut que c'est mal ngeno chaîne non ballon tout la pela. Lukano batu ya Peut tout ça que mission frère c'est bato ebani. To solo la ka. To solo la ka. To yeb to kanaka. Yo to yeli ko take mutu boye. Leti lelo to yeli nani? Lelo to yeli ngefati. To yeli ngefati. To yeli ngefati ken. Bakalo za. Yaga ngefoti alete. Nazala sha. Ngefa. Pasa nini? Ngefa unoko o petit na biso ngefa uno papa uoso aleki Kofi na Robina. Na Robina nini? Ayeka koloba. Papa ya mabina mibale. Mabina nini? Voilà raison hein. Et la mabina nini na nini? Et dans mabina loketo na Robina bouger na Robina ya sur place. Mabina nini? Voilà raison hein. Mabina on a raison. Ya loketo nde ya basi hein. Peut-être aleki kota wana. Mais viens na bi ya beta lo kwana. Kofi. Kofi na bongo. Kofi ngai. Jamais. Kanga kiwana. Kofi moi so boka so bina. Bon moi mi quoi Kofi ala nangote. Micro. Mi quoi or. Ya or. Ya or. Ezate mi na diamant. Na ba diamant. Kofi. Kofi. Otaki na bangite. Chika. Viable excess toza kuna. Via zo de à son émission. Non c'est émission na. O c'est émission na vie. Les 16 émissions na. Non on va rappeler na vie. Et on va appeler na chérie na. Oh, Kofi ma chérie na yo. Bon chérie Tony. Moi te viens na beni moi kaleson. Nani? Njora. Benda. Obendi hein? Njora. Chérie na ya bendi. Ndi. Ya Florent. Florent tu appelles kaleson ba griffe hein? Nga no string. Nga bana bota ma string ezokisanga. Ezokisanga na ntilabo. Ezokisanga. Nga ta kaso mi ba. Ezokisanga ntila ndeni. Ezokisanga ntila. Ntila ni. Ntila sima. Nga ta kaso mi ba. Tu as ça mi ba. Nga no string. No string. Mais basket no bien et puis là si Adidas ya balilelo. Jamusenga. 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 Le mystérieux. Bongonga. Neto zabeka jante. Zande na la tena la toka lelo. Yonder mo bo rate biloko liko. Oh Sarah memel nga lelo 39. Nga oyo kokanga. Yo so oyo. Ekoka. Nga na so montre kasi. Maman na montre. Jamusenga montre ga moko. Munda bagi ote. Yo faut sa bagi hein. Oza kisi? To bagi no man. Yo andezo tuna. Mwana ngote pa na mina bokangela. Et quartier à Ganga. Maman na bagi. Maman na bagi. Bagi mswe za bagi ba ferme oyo yango na melo elote. Théologie. Théologie. Kasi ba bige no ya tuturo ba atina ba misenyo sa quartier la terre ba nyoso ba sala wana. Ba somela ba mapa. Lelo ba koma munoko. Ba sema mapa na ba bleban. Ke somela ba blebla. Babi on te bi histoire quartier la terre babi Sam Chintu. Na wala ta kitoko wala ta ala linga luxe boy comme on est savane de pichu ba teti à quartier la te ba ngwana les restes ba mboa ba meme na
Soleil Wanga, Teti. Soleil Wanga. Les rois. Les rois. Les rois. Les rois. Aboki biso njemo na magito. Aboki na yo. Aboki biso. Ayambo nimi. Wato nsimi. Te mutu na biso. Zonga kini. Obeta na fikini. Osama makamna. Abeta na fikini. Abeta na fikini. Après wata fait ça y est. Après wata obeta le 26 congé. Beta le 1er janvier ça la bien. Solo za na sposa boy boye mo bina. Ova na ni na po. Balinga go pe soleil. Balinga ki ma classe. Awa ngasken. Kena ngino loba biloba lobo papa woso aleki kofi na kobina. Kofi aleki na kobina. Kofi comme ça bashia ni. Ni kobina nini na tunika 3. Po bina msoza ya basi na mibali. Mwana o mone museka na kabina ete. Na moni bina mibali. Ya mibali. Atelmiga. Mibali balaka. Mibali ka boy. Awa tuseka liboso. Asima ka mabo. Mwandeni. Mobali ya ka. Mobali ke na ka boy. Oh, Njora bine la jeton. Bine. Bine la jeton. Njora bine. Mbala ki naka boy. Njora. Moi mbate maka boy na bachete ba. Na bachete ba moi zo bouger la boy. Na ba Chims ka bengele l'homme des immeubles. Papa fait Chims ba Chims ka bengele. Ba oncle visa mo ambaka boy. Mais c'est le maire. Ni nango. Ni nango. Ba fait ça ka duseka. To mona ba faire ne ba bina kitoko bina la mibali. Faire mibali. Bongo wata. Bongo wata. Avant comme ça faire faut banana wata. Te biso bana wenge ba to kubisa ka bango. Nyoso te. Oh, c'est ton wata. On a raison hein. Ton wata. Donc kanginga Njora. Ton wata. Oh, wata bige non a frère na ye. Wata nde mutema kofi. Wata mutema kofi. Pardon. Wata mutema kofi. Wata mutema kofi makasi. Bon, to songa na cha musenga. To solola kito musenga ske. Yene makambo. Ene kitokologie. Kitokologie. Nezaki o mwanjeza subo ngoto. Oh Njora, Njoralogie. Bakalogie. Bakalogie. Machidalogie. Absa. Congologie. Mwana Dubai. Ketalogie. Wana ya keta. Willy logie. Ya Willy pensieni. Pensieni. Champiologie. Champion adol. Ya Willy mouchenologie. Ya Willy mouchenologie. Kodola bombolologie. Ya mbokalogie. Jamusenga bo. Jamusenga kitoko hein. Mbali kitoko. Yana ba tumsu so ti poto onti mateka oti poto. Mais yeso telega ba oti poto. Ya pour le ballon non c'est. Jamusenga bien. Hutana mankolo. Goruda mankolo. Kama kolo jamusenga bien. Bakema ile na ngasi. Ebi elo makolo ala tionga lelo hein. Ala tionga lelo hein. Merci à toi Jean-Paul Welly de London, Junior Yombo et Gisèle Sina. Oh, zotonga nga. Olo taille S. Oh là là. Bachiro 32. Taille mona koko Njora. Oko solo konina. Na poto babi yango na yango. Ni. Taille nanga. Patrick Tabunde. Patrick Tabasa. Apenga catch. Patrick Tabasa. Ya bonga ji. Patrick Tabu. Et ya nani? Ya Gauthier Mascotte. Te Gauthier Mascotte te. Oh, tika patron. Ya tuto ba stilika. Bonga namta Gauthier. Oh, Njora. Tu Jimmy Belao. Oh, nga ya Gauthier Mascotte. Nga Jimmy Belao. Boya tuto ba. Eki. Batie tuto ba na Jimmy Belao ozanani. Baombale. Boko. Bapona moko na mokili. Baombale. Bosanité Didier Boudimbu. Boudimbulogie. Boudimbulogie. Avec Tolia. Pas ma petite sœur propre Mati. Mati Bikeka. I love you. Mati Bikeka ndi ala leki na yo. Leki na ngama. Bada za lokwa métis. Lokwa métis. Akitoko hein. Ça c'est trop kini. Poso etabe. Bon moni solo nete. Solo kitoko. Solo kitoko lokwa mundele. Leki na ngama Mati. Bikeka ta petit Bikeka. Balobi couleur d'origine pour 50 bébés aux États-Unis sans hydroguinone pour soit habitable lumière publique ya wana. Non moi non mon arsa de martyr ya wana. Sans hydroguinone. Toke nguludama golo I akimama ine langa keba. Ale bibi keta yoki mama ine langa poso mwana yalinga mai yabo yago sokole poso bibi keta yaki mande mai poso
Otobina kitoko 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 Kitokologie. Yeyi na kineyo va tous danser na kingole Yeyi Côte d'Ivoire va tous danser Côte d'Ivoire Yeyi malembe Kikongo toke na ngono. Ya malembe Bazangongo. Toki Kubwenda kakuna bazangongo Mama bagitele ya Idangano la mama Fatima Kitokologie. Jamuzenga kitokologie Ale choko Cedric ya beti balo Wo toke bakamuchi yabi Noti yabi eleyo pare Champion di Congo Baladini leyo pare En tout cas, merci beaucoup Nayo Kitokologie Kitoko Kaka. L'émission 20 jours en adidalogie. 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 Tout ça, on a clôturé parce que Jamal Moukouna yewana ya joli menga ya Jamal Moukouna. Ya Jamal Moukouna. Merci. Merci. Nous soutenir vraiment. Merci na jana cette café le bio naturel. Nze mona wana zouk sexy bola na weza la bien. Mire chuba nze mona bini bolonganzili. Et ça vraiment bien. Wabala la King of Fizi. Biso na tozo kende Kenya. Poto ya Kenya. Toke poto ya Kenya. Na bokasi ya Wabalala King of Fizi, papa na Raïssa Kikoko. Kikoko. Et puis sans oublier la so Gilles Chana. Ya Gilles Chana le plus beau. Il fait la so Defao. Na so kende Kenya. Général Defao. Et puis so na Kenya na seka isame na yo. Tosongi. Après toke poto Goma. Après toke poto Goma na profit. Après na Kenya ndambo. On va na Kenya ndambo. Année prochaine na va na Kenya. Na bokasi ya Wabalala King of Fizi. Na so ke vanda na sata na sala inane. Bo team skabengele bokutante. L'homme des immeubles. L'homme des immeubles. Na zunda kusheji. Oh. Na komi locataire na. Et viviana na bandako hein. Na ko locataire na super na palais na tie bureau na ngama mnanga tu. Na so pane et pas team skabengele. Sko tuna nani? Ne na mouvement fona za na bureau za na place ba maki. Oh, so pas Jamuzenga. Asa s'appelle patron. Na ibi que c'est pas oh ça na bandako pe. Ah to za sheji. Oh. On n'est pas là chez Moussenga. Oh, évitez. Ndako ya chez Moussenga. Bon, il y a évité place aux 4 niveaux. Tu sais pas naït. Chez Moussenga na lara. Yo s'appelle patron, mais il s'appelle patron. Et puis la place à bien pour GB. Na GB. Oh. Place à boss. Chez Moussenga. En tout cas, le 26 décembre, héritier Watanabe. Bato fêté album na somi Ange Mi Démon et koksi inane de l'église Tchebimaki. Tozo corriger. Wata corriger fikin. Wata corriger buka fikin. Wata betio. Na podium na yelo yenge ko salate. Biso to mata. En tout cas, Jamuzenga, comme je l'ai dit tantôt dans les sommaires, c'est un artiste ministère sa père. Il est crédible, il est pondéré. Il ne fait pas la musique pour chercher l'argent. Il fait la musique parce que c'est sa passion. Jamuzenga, monde des autres talayo. Toyoki ba kriya kitokologie. Toyoki ma solo tout. Maintenant, monde a besoin d'éclaircissement. On met un peu pour éclaircir biso pour la kitokologie et pour bimakan et puis évolution dans les années. Donc, Maramio, c'est Cécilie, Kitologie, on a mis qui les bêtes à Makiawa, on a mis qui les mastering et ça, Maramio, c'est Salami. Très bien. Affiche déjà, date déjà sortie mondiale sur toutes les plateformes, il y a téléchargement. Très bien. Sur réseaux sociaux, TikTok, tout le monde, on a sur Betka Kitologie et Kosimba. Pas bon monde mamoro son mais vous allez accompagner na son et vous salake to soutenir Léopard championnat de si je comprends au sala somo pour soutenir Léopard pour la coupe du monde OK et vous accompagner mais sans phare ça qui tokologie OK mais on a bois kana plateforme il y a 200 300 et qu'on landa directement pour ça la que vuluba pour ceux qui marché y to dans la capacité ya ko présenter produit toi na ngoto daka na somme côté na ka marché pour na ba playback ba concert tout data 300 sur le marché mbala moko pour ça là que GDG quota tout dans le monde. Mais une question de curiosité parce que tout le monde chite dans la télé c'est le temps. Tout à fait. Jamuzenga na comprendre la potentialité na yo la fois passée na yamba ki to là na hôtel du fleuve tout cela qui m'a envoyé singa tout cela. Oui. Mais parmi ba diaspora congolais
et surtout dans le domaine il y a ça parce que vous êtes sapeur musicien. Oui. Mais les tout c'est basé modéliste aussi. OK, modéliste styliste aussi. Dans des idéologies à coiffe, il y a idéologie à style, dans la habillement, na style mortel, na beta théo, na kamana yoshi, na kamana yoshi mtayote. Na minute na mikili. Le monde a besoin de boye bakar. Na oba sur na mikili côté ça. To bank sanga mtayote. Parce que idéologie à te. Comme dans la tannée lamba pour na combo. Na te lamba pour na combo. Acha mo photo ba beta teni hein. Via ça déjà muta antiquité. Bacha mo photo la muta antiquité hein. Antiquité. Na temps on a vitesse à lelo bazate. Lelo yo ezaja muzenga. Agi lelo yo. Donc Banikas bayaka kuna. Paris, Bruxelles, Suisse, Scandinavie au moins nous sommes ba Scandinavie au moins ba Suède ou nous au moins ba Norvège. Image emblématique. Ya Willy Pensier ne ba champion wa dol. Tukotokota mon nandule parce que tu dis que ça peut couper ça ils ont limite moko boye couper sa rentabilité. Est-ce que tu côté aspect oyo na passer na don na ce que la fois passer na multiples casquettes. Très bien. Na défilé na politique beaucoup tanga parce que ça là. Inspiration ezali. Wa appelle la masse la politicien. Nga mona politicien na tina massa politicien parce que na ko s'imposer nga moko cadre na idéologie. Donc naza acteur à film naza na ko sala théâtre na ko sala top modèle na dona ko dessiner design pe salami pe totongi moka mi to idéologie ya elobelele logie to ina kitokologie parce que mboka king nyoto lobelaka kitokologie. Donc to lobela makambologie ndenge zawana na yel biologie parce que faut albumologie et bimalogie mbana mboka nyosologie ba bina kitokologie. Merci beaucoup. Makambologie mercologie wana te na mythologie oyo na mythologie oyo net na dobaka libangalogie na femme de pouvoir yemoko Esther Rose femme de pouvoir. OK, Esther Rose. Esther Rose Lufuta oyo héritier pa boaki na nzembo ya héritier wata boaki kotasuka. Donc des fois tes femmes de pouvoir amakas na l'ombre basi ma mondo ya bato baganga mingi te loka ba ya Jamal Mukuna ya joli minga très mystérieux. Des fois tes avocat international toujours Papi Kimbenza avocat international parce qu'il faut dans ba avocat na bangalogie na ba jurisologie ba avocalogie ba jurisologie avocalogie. OK. Maman milologie. Mamilologie. Michélologie, Pinda, les terres saintes. On fait tous peupler en bétologie. Toujours. Logie. Toujours logie. Notiologie. Notier. Conchita, jus d'orange, jus naturel, femme moro makambo. Bambo tebela trop, bango bazana kacha idéologie à soutenir kitokologie. Donc Mati Bikeka toujours na kacha soutien à kitokologie. Mati Bikeka. Donc na bossa inte donc ba sans hydroquinone, na bossa inte le sous nada chou, nada quieta. Donc yepe na kati soutien kitokologie. Donc na bossa inter sous Jenny Justice na kati Bruxelles, justice de la ville, la femme forte mongo complet na nenga osakanati. Donc na bossa insulté Mathieu Madiam, toujours Serge Madiam et Élisée Madiam, toujours Nathan Logie. Tout ça wana makabozo pesa kitokologie. Donc l'engologie, Franck Mouzengalogie, Michel Logie, Jonathan Logie, donc sociologie, donc idéologie, toujours Kangamboka. Merci beaucoup en tout cas, c'était Jean Moussenga idéologie toujours. En tout cas, kitokologie Boursango bientôt étant chroniqueur de la musique, journaliste d'investigation. Je vous l'ai dit déjà, fidèles internautes, bon s'apprêter parce que kitokologie et Zoya. Et Zoya la vitesse, na rozonge la bino pour que na rappeler nous que na lobaki déjà que Erobeta. Merci à toi Jean Moussenga patron.
Merci beaucoup. Merci également à Willy Moucheni Kodamboka, ma Miline Semba, à tous Pépélé Ambetolo, ma maman. Il y a tout Touro, mon maman. Il y a Gauthier Mascotte, ingénieur des banques. Merci à Willy Pensieni, les bailleurs des fonds, champion Adol, Mokon de la Rochelle. Merci à toi, il y a Richard Moutombo, le vieux Chacha. Oncle Visa Mwamba, mais c'est les meilleurs. On a Kati à Paris. Lasconim Bunza, Boni Boni Basango. Il y a Papi Sapo, les chefs de ville. Merci à toi, Papi Sapo, les chefs de ville. On a tout bas contrôler ma cambo. Et puis, la monnaie invisible. Merci à toi. Et la bonne sanité, Angelo, les métissés, les géants garçons, aux yeux marrons. Toujours ensemble. Merci beaucoup et merci à... C'est Georges les millionnaires, Georges Kebo, les métissés, couleur d'origine. Yannick Kalenga, merci à toi, la monnaie invisible. Yannick Kalenga, merci à toi. Yannick Kalenga, merci, la monnaie invisible. Merci à toi, en tout cas. Capitaine Mauricio, la fierté de l'armée congolaise, Capitaine Mauricio, merci à toi. Merci, fidèles internautes, pour votre attention particulière de nous suivre du début. Jusqu'à la fin, c'était Jean Mouzenga, mon invité spécial. Puis, Kissinger, le leader américain, a fait aussi sa participation par rapport à cette émission pour soutenir, réseau pour soutenir aussi l'artiste Jean Mouzenga, l'artiste Michel Saper. En tout cas, quant à moi, votre humble serviteur Prince Bakali, garçon des disques et grand frère du Diston, je vous dis, je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye. Merci Steve Labi. C'est magnifique.